na koza $10 entre $5 na pesa on a bidaki vie masumu za na kati ngapa fina piate ata $2 so na yoki kaza ba kombo so na ki vie masumu elombe bazaka mo belé ba comité ana ko ça va $10 pour na Goma moni mon pays est na désordre ba structure ngado so na président Gesho siko to so mo kamo ba $10 to sunga Goma siko ba musupe ba ke pas de la foi ba sunga Goma ba tsaka ba $10 bon ndamda na kwena ngana sunga Goma pas président Gesho président Zali président Gesho cordon eza modero za ki tant on a kufi minondo kufi nde ide bimi biso so ba ide tant bimi to sepe na ngwa to koti na resunga Goma pas de la foi te donc za ki pena na kenda ite par rapport à wana sinon sunga Goma président Gesho azana a osala fort azo ba relève vous comprenez ba o ba vient ba kokite ba vepe ba kopeka président Gesho da sauter premier ba kepe pas de la foi on peut ba kika ba sa ba ambrier makaka donc so na masumu za président Gesho eza mobikisi tout ce qui est mobikisi ba ki ba so na président o so ne biseni zo biseni Mungos a tout na kaka na présidence munga on ba ça combien d'années na présidence ça combien na présidence Salim Lolo Salim vrai ya associé William le million de la presse moi na babotsoye bazara toujours liboso na bino pour na ko CPS bino balobi Congo Mika TV chaîne na yo chaîne nga chaîne na biso nyonso tous s'abonner massivement parce que balobi ba émission ya politique ba émission ya ba comédien ba émission ba musicien profane musicien chrétien ba théâtre ba gag ba film bien awa na Congo Mika TV et là je dis bonjour et bonsoir ça dépend l'heure à laquelle oyo bino ba abonné à cela il y a Congo Mika TV beaucoup vraiment émission et sans oublier à mon sponsor privé et personnel Congo Mika Isika Ezoamio et à Moyaya de Kati Richard Moulenda depuis Londres lobi et sengeli totalement là pour nous résoudre vraiment ba élément donc kitaki awa na lié à répétition pour nous résoudre artiste na biso na kombo ya pafi na to remercier un peu pour la makamozo passé pour le moment au binonion sur la diaspora partout dans le monde au bozo monde olenge ils ont passé na resera vraiment à mon réalisateur Willy à fond la pour nous résoudre invité nanga ya mkwalelo bonjour artiste bonjour William Boni santé kaka boye je peux santé ça va oui nous avons battu là on t'a la gabo comprendre que santé ça va on a évité peut-être maladie à 4 mais dans la foi que 4 n'a pas bien santé ça va ok merci santé ça va boni lolenge au côté semaine oyo ya sika au côté ndenge bon semaine oyo utole keleki non bien na compétition soit semaine à sika te so na beti à oyo l'équité semaine oyo l'équité non bien nzamba battre et semaine nous déjà na tongwa le avant oyo na kina kit matinée na prière qui na big semaine oyo la semaine à succès puis à succès déjà til ba na temps so comme aéro ba pelle ça normalement nous ça aussi ok tomonyo abisika obo répétaka et ça ka ndenge ni tango otikinda kuna yo oyena lia répétition ozoka ngo vraiment nini eloko moko ya kolekisa heure tous on pena boulot ndenge mo salam kana tonga ki musa ndenge moko na ministre santé so akei na bureau na ndenge moko na maître avocat Panthère Kankonde abimi na tonga ki na bureau na baro na bango ndenge moko pe nanga dans le marathon on a manqué boulot donc moi on a bien boy suis ba na ba tuni ngani ti otana meba ba tuni papa tu pars où c'est bon je pars au travail donc ça travaille musala dans la musala et là je suis directeur artistique donc so ils ba batsa ba bureau ils lo mo évoluer tout ça ba bureau dans un bureau nanga ba eso ke luka directeur artistique na bureau directeur artistique na bureau nanga quoi donc je viens faire mon boulot là je suis dans mon travail OK nous tous vu que tous a vraiment comédien perdre papa parce qu'il y a papa ya collègue nabino silabisal est-ce que ndenge sila perdre qui papa na ye tinde to ko mukwalelo aujourd'hui temps déjà il y a ko passer kuna tout temps il y a ko benga et pour na ko présenter c'est condoléances na yo bon on a aussi le programme en commun bien que dans on a comité tout ça déjà cœur naïe déjà cœur naïe déjà tant ya ko feli aza moko ya classe na biso aza moko ya musana biso to sala ka donc naza déjà cœur naïe malgré que autant qu'on a éprouvé na ko feli grande sœur dernièrement donc semaine en tout cas semaine on a wana na beta tout wana na okende wana pour aza moko ya biso quoi donc mes condoléances déjà zo qui ont moins belé comme sur la présence des ala donc toujours il on peut monter mais tout les kawana pour tout se consoler na quoi OK
sikoyo ezosala vraiment ndenge nini ntango nalia matanga makambo ezobima mwa ebele tomonaki ndeko na biso sila asina kobenga bandeko mosusu mpona koyebisa ke kaka moko ya bacomédien mais elongi bamonaki te biso nyonso tozokende kuna mpona kozwa baimage mais adéborde akoti na cuisine mpe na chambre mpona kosala eloko nini ntango biloko ya bongo ezopase eza directement koakize na nini. Bon, omoni ngalobaka omoni mondo tozala nango monde ya théâtre eza toute une grande famille et puis eza mosamo tobenga yango c'est un travail noble eza mosamo boye mutu ye moko so alinga néglige yango anéglige yango mutu ye moko so alinga bima na caché moko boye ye nde mutu abima na caché alors par rapport neti nga pamphile je ne pense pas que nalia matanga nakokisa désordre lukanaki luka bapolémique tozwa bapolémique babese on a évité bese échanza nango mutu akoma fa luka asala bese mais na balia matanga nous on est d'abord des bantous biso oza bantu donc soki corps eza na morgue nano bakundi yango te totikaka nyonso mopanzi le polémique nyonso totiki na mopanzi tokomi moko après peut-être mais koya ntina lia matanga kosala mwana ndeko wana asalaki yango nayebi mpe kombo na ye te bon nayebi te pourquoi asalaki yango mais na logique des choses akoka osala bongo te asapprendre na ye moko yeba ye asali babi tout se paye ici ba ye mpe baosaleka bongo donc en tout cas eza biloko mosusu tokosepela nango mosusu tokosepela yango te par rapport à bavaleur baéthique na biso onela toza baéducateur ya masse donc tant tozokoka te kosala oyo biso moko tolakisa bato na tv wana toa fouché toa deja fauché donc nzela eza obunga quoi mpo apparemment neti nga boye na ce moto amoni nga bi nasalaka théâtre et quand je fais ça nazalaka na message moko naninga napesa na société alors naza censé yebisa société ke impolitesse eza mabe kindumbi eza mabe na société éducation so nga mona exemplaire te à quoi sert nani akokosa nani vous comprenez yango wana nde problème nani akokosa nani donc oyo asali mo yebi pourquoi asalaki yango na matanga eza inadmissible en quelque sorte yango wana. Ok. Tout le monde qui a lobby du manche et pas patient de la foi, tout le monde qui est un comédien, qui pour s'embêler. Mais moi, une raison où ça que mon lobby basangana ezakini. Bon, en tout cas, on a été informé dans notre ndem to apprendre ngango. Ndem to apprendre ngango ezaki basamba pour na goma. Ko ça va $10 pour na goma. Moni MOP et qui na désordre ba structure ngado so na président Gesho siko to so ni makambo ba $10 to sunga goma siko ba musupe ba ke pas de la foi ba sunga goma ba tsaka ba $10 bon ndamda na kwena ngana sunga goma pas président Gesho na sunga goma pas de la foi te donc ezaki pena na kenda ité par rapport à wana sinon sunga goma président Gesho azana awasala fort azo ba relève. Vous comprenez? Bah vient ba kokite ba vepe ba kopeka pesa que je dois sauter premier ba kepe pas de la fois on peut ba kika ba ça ba ambrier ma kaka eza ambrier ma donc yango na monaki ngana priaka na serviteur de Dieu na prière pas nta wa l'objet une interprétation donc je ne pouvais pas aller na ce que pour na messe ya passer de la fois na ngaki pe mingi ngana kinene messe mais okende ko sanga na pona goma déjà ngamo na prier pe pour na goma makasi et puis na église to prier pour na goma sikoyo ba $10 wana oyo sangisi ezala pas président Gesho ndenge lobby ezala pas patient de la foi nani aza mieux placé oyo boko délégué pour na kopesa bandeko goma. Bon par rapport à crédibilité moni crédibilité pe kontaka bato ebi mitema bato te neti ngai na koza $10 entre $5 na pesa ona bi dagi vie masumu za na kati nga pa fina piate ata $2 so na yoki kaza ba kombo so na ki vie masumu elombe bataka mo belé ba comité ana so kana ki bazana kati na piate. Pourquoi parce que tout moti na pesa na ba ebinga te mbongo na ko desona ngai ekotaka na emballage ya batu nyonso to bo kini so ba kata ba kabolaka ba olia ngope jour nga na zo problème masuma ebinga te nazala membre ya antenne PC omoni antenne ni ANTPC mo antenne PC mbali bosso salama mbali bosso salama ezaka na yolo moi parce que ça wana ngana simiser za kotaka savu mbali bosso basa réunion liboso na vina bango na yebi président Lombe jour ngo ata ayebi mamno balate complet bon ni costume mulai na mwasi ne bagana mwasi ne moboye mo sa uta poto donc mbali bosso sala mangana zalaka na réunion wana mais lelo ta lelo ozamba meli pour makasi bonye o ngala ba vérité na bina zalaka
moni réunion wana te comme aller bato nyonso baye na réunion wana baye sima ngai ANTPC na daka réunion liboso structure liboso ngazalaka okopa kwa toza pas soumise to ya na réunion wana to répondre to sala ba fiche to somba ba fiche à l'époque ba fiche en kenda ya ko koma ba boule so ba komi so ba $15 na pesa na ngate bon en tout cas ngai net ba association na compta na ngote na epete so ba na mikanda na compta ngote na mona za non quoi groupe de personnes hein ça est un groupe de personnes ba pire mo ba sangani ba sala association yo yebito yo ko za pire wana ne mo na mo ebimela na ne ba lelaka na peut par exemple moi ba carte 100 cartes au moment Denise a payé ça non zo nini na pesa na pesa ngai ba pesi ba na bango ba pesi ba na bango mais tant biso to soutenir Félix Tshisekedi nga combattre tant nga na soutenir na otambola kala ba mama banga na limite wala ba gaz ekota ba masumba zaka kota kabila bango tu wana ipo na mama Olive nga za pa ba to na bo ya mama Olive banda kala na mama kabila mutu na ngeza ki le Tshisekedi mais le temps comme président ta ki kabula ba carte nga bénéficier na ngote si pe le président da olonga bango ka bando bénéficier donc faut tout bannir eloko wana tout bannir eloko wana ba umilita masutu na masuma sali combien d'années na présidence wana ngani yakosani est-ce que vraiment nini kozwaka moi temps ya komeka en peni niko solo la na posant masum kota laisser moi ba réalité au binomo koza nini ko selama ndo so la masum za président Gesho eza mobikisi tout ce cherche va mobikisi ba ki va so la président o so ni biseni zo biseni mungo atuna ekaka tuna président sunga on ba ça combien d'années na présidence ça combien na présidence parce que on est la présidence à vie alinga otika on c'est mutu banadia sensibilisation modéro président ça esuka ala ça on nie là c'est que ça on eza cop na bango eza cop na bana na cop na bango alors ngai na ça cop masumu ngana okota te juka bonga so wamela lo bango ngaka so mamba cotisation o babi $2 so na wika kombo kaka ve masumu yoka na kati na pesa na ngate o velombe pesa lombe non pesa te non piete ngata bongo ngana da raciste c'était mais ba droit yo nous sommes comme défendre ba droit ba balinga gete ngana défendre ba droit na kula na okota te na otsaka peti to kenda réunion mo ba bengisa biso to yamba soki ministre soki nani nani to kenda kuna mbao ngaye tika we fena so ba benga no na réunion ne ba mba na esengo botoni sala bango sale era la parce que comme que là moi côté il faut ba bazwa o mo ndi ba kanga kanda ndi ba tumbo kaka isia nga kina ba réunion na kina to na tika ngo na va na dynamique na dynamique na va na matete champion au sauver très comment très important les camarades dynamique ya bana lemba bosangani na dynamique ça dynamique des artistes ba lemba te bima lokola ba lemba te ponga na mo lemba te. OK c'est quoi en tête na nguza nani en tête na nguza te cordon en tête c'est ça dynamique non en tête président ali président Gesho cordon eza modéro ça qui temps on a akufi minondo akufi nde idebimi biso so ba ideta ebimi to sepe na ngwa to koti tiba na ina to kundi mindondo après ay moi ke boyo kan photo za structuré nde komi dynamique des artistes longo ya bana lemba sikoyo obilika moko très important likam o lobi que ceux qui président Masumo président Elombe ceux qui mutu moko za en tête de wana $10 okopé santé directement to ko le baké basa bato oyo ko confirmer na lo Barcelone nga ko confirmer makam oyo ntolo barake bokoma na ba parti pris na bino bokabona en deux parties malgré bo tournaka mais vous avez parti par parti William konyo na hotel comprendre na pesa exemple ya ba cartes 100 cartes bimi bata ba tout na bango na critère nini ba pesa ba cartes vous comprenez jour au micro na mon président Masumu tout na président Masumu 100 cartes bima ka pesa par rapport à critère ni pour ça batina critère nga pamphile non ça nga carte na vrai critère ya acteur vous comprenez mais lobi na katioté abeta quelque moko très important pas passer la fois alors que motonyon so o ya yebi que amilongo la yé moko na NTPC azonga parce que makama bien eza koya de la part ya ma Denise siko yo mutobi ki ozala raté OK déjà moi message on a pesio maison ya ngope na salut à passer maman Denise la première dame na linga maman na miko le maman na lingai avant akuma première dame na nika ko interpeller ko pesa mon message mo boy maman pas en mail
bato bazoyaka bazopesa est ce que biloko apesa bango c'est comme makatina des mini à théâtre zo comprendre nasolaka na mama mona linga mi Roseline Mbombo nasolaka na meka kosola na trop babeka obongisa structure pourquoi pas yé moko mama asali structure bato bakitina kisenso babeka na kisenso ya combien de groupes bakomi baina matete combien de groupes baina limba bango basali structure moko boye masumu benga masumu déjà mataki senso akela na ebemena kisenso otuna présent masumu yasi masumu olanda mbata petina nga mbata dadi masumu mataki senso aketale soki pesa ko chater melete yangona moni nga na sola na Rosine Mbombo yasi Rosine Mbombo nga mama bobo sa structure biso bo pesi 100 cartes na critère ni bato ba carte pour so bati ba critère nga na zo carte mona critère logique parti peut nga fona zo carte bon pesa mo big c'était ba pesi no ngai après si nous avons sur mobile, va passer sur mobile ici. Mais ce qu'on t'a pas besoin de t'as pas besoin de bon on a bébé on a mis les cartes artiste bébé vous comprenez les gens exact qui toujours dénigrer bangoté les gens nini bon ça les locaux bon bon tambour un certain tambour pour structurer la restructuration les gens m'a bêté pour restructurer locaux structure on a qu'à y avoir qui ça oh les lois sont pas péché que soit comme président à TFC oui que bongi mba mo boye les parce que bien jeune mo boye bino ba vie au sali pekala nga masuma la fan club na ngai na bébé na komisa président masumu na bandi théâtre na komi président na ye na kutaka président masumu ka place wana et là ils ont clocher ma bé et ça saute aux yeux qu'ils ont quelque chose et batami wana pourquoi. Bon, même si on a appelé dictateur, Kadhafi va être dictateur. Mais ils arrivent à carburant, puis à carburant, c'est autant de filer de Yokara. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas avec Yokanga qui ont mis tout le monde a m'embasser qu'ils ont bu. Ni n'y a si kabasala qu'on a. Il y a 15 $ à carte. Bon, ça va carte. Après ça, on s'en imbécile. Tout le monde, Barthé, c'est moi, et Belé, Bakoufil, Papa, Bakoufil, Maman. Mais où y a tout, tout le monde, Serge, à ce qui n'a pas fait la. Papa naïe, puis maman naïe, mais tout le monde Barthé c'est comédien, c'est mobilisé que non faut tient uniforme, mais tout le monde n'a matin où y a si là et comme obligation et c'est nous avons un uniforme, mais on soit ébiqué à comédien. Pourquoi tout ça? Moi les gens il faut tu as des actes comme qui amitié. Bato bazaka bien na bato bazana groupe na bango bazaka bien, bango basali ba motiver ngo. Ndenge belembe motiver kama mindondo. Ils doivent motiver, mais normalement, il fallait ça bon côté. Il fallait ça bon côté. Oh, monsieur Bossali Mouninga, oh, à Koufi Bossali, oh, net pas biso to contenant, net singa lelo. Bon, papa Koufa ma Koufa, nga pamphilo sur la matanga. Na bato na bi ki ba oya otala ngai. So quoi, na oza Satan na basila ta otuna pa otuna na pamphilo onanyo. A luka yeba yo, mais na logique, ils a famille. Et l'autre soit beaucoup, l'autre ça bon parce que bato bazaki tête ya structure wana ba cadre ba théâtre ba kokite ba recette ils ont échoué lorsque bo échoué bo tiki soit ba sende ils apprennent théâtre non sauté ils en a groupe bato bana lemba pe o kuto s'organiser na bango bato non ba s'organiser autodéfense pour to sauver lo kwango yango na komi ko puye mo mki ba idée ya gesho na président modéo tout ça autodéfense ngapela matete na za mo ngaka mo matete mais la structure mo pe matete na matete champion tout le ça va autodéfense maintenant quoi na bino pe boye ba neni ni bo luka bo sauver musa na bino bo ça c'est normal. Moi conseil fort oyo ekoki un peu ni ko toucher ba comédien oyo bazana na comportement ya ba parti pris les anini. Bon là serviteur de Dieu moi je prêche que l'amour hein. Moi je prêche l'amour, il y a que l'amour, sans l'amour donc on est nul. Mutalinga muninga loko milinga so ni muninga no sali mabete au fingete au boma na CCT au ça ba désordre pour naté comprendre ce qui dans l'acteur au hasard sans rancune sans rancœur zanga so tuni Claudine Nzongo abisa yo comprendre sans rancœur sans problème dans un problème na mututé yo inanga menga ya tana biko za problème nanga je m'emballe le ba président que moi je m'emballe comprendre donc conseil ça qui va à la kana bolingo yo a binga na baina modéro théâtre tant pena modéro longo groupe na étant longo pena ki va na nyo nga na ka to ka pona tsai poa
nga otima tetana ti poti le lopi toza e mo barankine za la problème za la to discipline na président mo bureau mais la cité na ini mutu nanga o mutu nanga na ba parcours to lekisi da loka ba tete fo ba bomeza yango wana concernant na piste na yoka ngo pa El Gadinganga na États-Unis fan club nanga na fan club nanga na États-Unis lobby déjà lobby a 50 nanga $200 ba pa El Gadinganga lobby a $200 moi c'est mon malam à 1m70 moi c'est femme le plus naturelle plus sage la tête qui fait tirer on El Gadinganga Claudine Nzongo na loba non na CP parce que mes collègues nous ont appelé en considération la na émission et ça va bien OK pe les bosso mbota les bosso ben non pas na yo moko ozo yango mingi malgré mutu na Afrique ici na boire ya pesa na mori za sunda nyana nani comment on dit Limberly tonton Limberly garçon sexy mbote garçon de la ville mbote bébélé mbote na ngai na Arif Makela papa chéri autos ala awa sali makambu na e Arif Makela tina loba trop zate na CP déjà acte ça bien pesa la joie mbote madame la joie ya bino ngwana grand frère na nga Johnny Nzala Richard Ndinga mon grand frère propre Be Nzala Bibi Nzala de Maouete Aigle Blanc wana famille Serge Maemba wana famille bango tout ba bisingu toza famille mo za munene J3 Bonard Mbimba donc bozé belé wana famille nanga côté tel ba collègue na masana mo na France wana Mobutu na benga Mobutu Dirsi Lundala yo ngo na ozi la téléphone bisengo somelenga téléphone mo boy tsango na agence ngana récupérer koto basé belé Claudine Nzongo na rataka été na Afrique d'ici doza na masana ngamo Olivier to no benge piloli le sani théâtre na mon vidéo Billy Machumba Lazer le prophète des nations il y a dans la carte Afrique d'ici et la France prophète Israël Condé chat de fées père spirituel paix là où repose le cœur du chef Jocelyne Tswalo voilà madame ma Betty des retours déjà ma Betty cour des grands na pese ba na cour des grands ils sont motés sans oublier les gérants le plus charismatique Wanzambi Crispin ya ngwana bana na ngai Jolfi Ntawa Nanituma Fijol Nanituma Tukwikila et Fleurine Makiese Nanituma mbote na bino ya ngwana Tabita Yado Dorcas Chicks na palais mbote ngwana Noela Makiese ya bino ngwana pe batino so théâtre na beso mbote to mona dola ba gay show awa fozo bango dola ba gay show dola présence ba gay show eza ngoni tsika ndire quoi dola gay show dola ba mobiki ici dola ba mbata dola ba mbote na bango pensa donc on est ensemble quoi. Merci vraiment artiste pas fil pour na ko grand caméraman William caméraman à chocolat azaya da bimalo azalo quoi moi dit Abedi Pelé donc ce na sa film Abedi Pelé muta jouer William yao yangwana OK bien CP à ce qui merci vraiment nayo pour na ko accepter ni invitation oyo merci d'être venu sur la branché pe coach na Congo Mika TV et là je dis merci à maman Mika Bisika et Zoameyo papa Motema ya Maman Mika bino nyonso je vous aime vraiment beaucoup et sans oublier à Moya Descartes depuis Londres mon grand frère propre Babi Richard Moulenda Moya Descartes mon grand frère propre et pourquoi pas ya Willy Mouché du Kodja Mboka bana nyonso famille Dimba famille Piamo je vous aime vraiment beaucoup ya Willy Mouché Nikoda Mboka. Non seulement il est riche, mais il est beau. Non seulement il est beau, mais il est propre. Et non seulement il est propre, il a aussi le cœur des données. Famille Pungi, Yannick Pungi. Ok, les solo, Yaya Willy Mouchen. Ok. Quant à moi, je vous dis bye bye.